Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwa milikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Bande ko batali bato bolendaka biso na chaîne na bino oyo bolingaka mingi Ciel Vert TV topesi bino mbote mingi na Comoros Masia. Encore une fois toye liboso na bino pamba te soki toza na makambo te toyaka te soki bomoni ke toye toza na eloko moko oyo ko edifie bino oyo ko pesa bino penza lisusu boyambi kati na nkolo biso toyaka te po tofinga batu toloba n'importe quoi tosala ba base po ete batu ba sepaya na biso te toyaka penza eza pena chaîne moko chrétien oyo babengaka 100% bunzambe te mais 200% bunzambe parce que bomonaka na chaîne na biso à part makambo ya bunzambe tokotaka ba makambo te to teke to ramasser oyo to lokoti oyo lokole ezosala tabu tozwi yango biso to sala kaka oyo nzamba ngi to sala pona lukumu na ye yango na pamboli bino be banso bolendaka biso bozalaka fidèle na chaîne na bino bo s'abonner susu mingi pamba te mikolo toko mikolo mabe bo s'abonner na ba chaîne éducatif ba chaîne oyo ekobakisa 1 plus ekobakisa moi foi ekobakisa moi bunzame na kati ya bomo na yo so boza ko s'abonner kana ba chaîne oyo ba polémique banini botanga nde mukile komi Jesus zozonga bientôt maloba nzambe ezo kokisama bientôt soko landi kaka ba chaîne o ezako distraire bino okosutuka boyo okosutuka boye OK na lifelo na pesi merci mingi na bandeko bazamo na caméra toujours comme d'habitude on ne change jamais l'équipe qui gagne na caméra principale tout ça bongo na Cédric Makela long valable moi en tout cas nzambe petit frère ya Jésus Christ cerveau électronique et les professionnels nzambe ale kanoko pambola ye et na deuxième caméra tout ça bongo na Josué Makela Brom vraiment nzambe ale kanoko pambola ye eza équipe ba changer ngote parce que tala kaka ba image tala ba innovation na chaîne abiso eza pona bandeko ba yebi ko na ko monter ba yebi ko tinda be mission nzambe ale kanoko pambola bango et sans oublier Baibanso oyo baza ko assister biso na chaîne o baza basale ya chaîne oyo na bandi bongo ya Wangai Molonga ni Wangai Mosungi Makibé la bénédiction de l'Éternel que j'aime beaucoup na pese ba gros bisous nzamba le kanoko pambola ye elongo na mwa na biso ya sika la précieuse nzamba zanaye na pamboli Sephora Makela mikolo bokoya awa bokomone na bémission makasi pourquoi pas na pambola Jafé Mafita papa Kolutu na biso papa Kolutu na chaîne et na pamboli nani susu to sa rebelle Cédric non Audrey Makela Chris Makela nzambe azanaye pourquoi pas na pambola pasteur Flamme d'Angola o mikolo yo azabo na chaîne na biso awa nzambe azanaye elongo bien aimé pour vous édifier nazabongo koyamba une sœur une très belle sœur oyo bokoyo kamaramni oyo nzambe asali na ye ezana miracle moko eleki na bomo ina bango maramongo nzamba sali yangwana biso to yamba ye pona ko édifier bana nzambe benga baninga o bazali banda ndaku ba kota ba kolanda témoignage topé maloba oyo sœur akoloba et ko édifier bato mingi tikate nzambe aleka na kopambola bino pour votre édification nazako mbapona bino elenge mwasi kitoko bomoni bozo moni awa lo vala bazo zwa mbala moko bozo ko moni awa kombo na ye moko ko se présenter nebi kombo na ye mais akomi présenter moko na Comoros Masia sœur mbote papa tombola mwa muke mongongo boni santé za malamu c'est le comme ça kombo na yo ya ndaku na kombo na mboka kombo na nga ya ndaku Patricien kombo na nga ya mboka Gome Paisa kombo na ndaku Patricia kombo na ya mboka Gome Paisa eza ko la gomo ba ifasaka soki mutakomi makambu sœur boni nzoto za malamu naza bien papa na ngulu ya nzambe c'est Rosa marié te naza marié te mais na moni oza mwasi kitoko tisko oza célibataire pona nini bon na fandi na ngai po maloba ya nzambe
oyo natosaki mpona koyoka ye yango nafandi na ngai mpona talela bapromese ya Nzambe. Mais na vie no quand même so linga. Nasi nalinga naza pe na bana. Mais sérieux zana bana oboti bana me mobali te. Ozo mategeza mabe et puis moi c'est kitoko lokolo boye so boti mais osana mobali te. Ozo mategeza sala bien te. Bon soki nafandi boye eza pona volonté na ngai te. Eza pona maloba ya Nzambe. Yango oyo Nzambe alobaki yango nafandi pona kokokisa posa na ye na kokisa ba promesse na ye pote na boyi na mikoisama na libanda ya parole de Dieu. Ok, ndenge serabi aboyi akoisama na libanda ya parole de Dieu. Mais avant na nokota na kata parole de Dieu, okoisama kape uzako pe kotambola na vie ya mabe sœur Patricia. Oui, na banda otambola na vie ya mabe, na tamboli na vie moko na mitambusaki bizarre. Na miyeba kite bon oni nazo sala na mona ke ezalaki malamu mais nzoka ezalaki vie moko ya mabe elinga komemanga na kufa mais ntango nazongi na bite nazonga na makolo ya papa na ngai. Papa no na Nzambe. Papa na ngai Nzambe na mosali na ngai Vincent Makela. Frère, sœur Patricia, soki na yambio parce que vous avez témoin moko makasi o kopesa et pas ya bateau, sœur na biso azalaki pena mwasi moko atamsaki vina ye malamu mingi pena te parce que akoma pe mwasi ya kacher. Eza boyete. Eza boy papa. Sœur Patricia na vina yo bike ba kacher ba sakana kisi yo lingaki kacher obanga kite. Bon. Balingaki kacher na ndenge poto to mona bango bazana basi balingaka basi. Tozomona bazobotisa basi bona mitala kite bakisi na ye na mitala kite ndenge ya zalibo na landaki kaka pona bolingo nde tofandaki naye. C'est Patricia ta ninge kachero wana ozokomona ba mystique na azoselo wa mystique te. Bon leto lingana na kachero wana abanda osala ba mystique na ye soki to fandi na ye. Okomona ye azoloba ayinise ngai kokotanga na misala na ye po tazomona nga mwasi moko naza makasi ata lelo soki akwei problème aza na likambo ngai na kolanda ye ti suka na banda comprendre sens ya makambo yango te na banda ko comprendre yango te omona soki tofandi na ye omona azoyebisa ngai tala na nukuno komona batu ngati batu ni ngonga na koyi kotala donc somona zolinga ko tsanga na monde mystique mais ngala bandai ko boya ngabi ngala koyi kotala te misu na bino wana ya bondoki wana na kokoka yango te malamu na zela oya Nzambe nde koki kokokisa malikola bomo ina ngai omona akosala ba oloba ba langue moko bomona na comprendre yango te donc ya mema kingai na niveau moko bona comprendre ki pété. De nazaki soki to fandi na ye do posaka to kabwana te ata soki azate do foka na luka ye doki abandai ko pesa nga ba kombo moko na sili ko bosa na yango po eleki mwa mikolo ebele ba tatouage abetaka na nzoto ndenga na tune ba tatouage ebele boye po na nini ote ba tatouage eza ba maître na ngai mona ba dessiner mwana mwasi na ngambo koto ngabi o nana bi yo zolingo e baka makambo ebele ozolingo e baka makambo ebele so na biso makambo oya ko bimisanga makambo mususu oyo nga na bomba na kati na lingi yo ozala mwasi na ngai na lingi to botano bana na lingi na zo ya charge mais makambo na kutana kinango doki etikala ka mukeme mangana liwa. Ça va. C'est Patricia nakanisi onazola kabatuke na koyamba isu swalo valable to koyambe pour na témoignage no moko personnel c'est Patricia bino basi bozaka motema makasi ya ozomona mbala osala ba missing ndengwana mosoko banga te pona nini. Bon na banda obanga te pona zaki na se ya bolingo na ndo mona kaka normal
lem so mona zo pekisanga kokendaka église te ngabi nakende église te mpona nini kindoki yo oza nango wana ozomona yango te kaka oyo ya nzambe nde ozopekisa ngai oyo soki okende église na kobundisa basali na bino ngabi obundisa bango mpona nini omoni ezalaki mpo okende église okoya boye makelele kolobaloba ngai fona bandolando na nsima nayeba église nini okotaka na kotia double kuna lokwa mpe na bandai kotelemela ye bo lokwa mpe alinga ye nga makasi omona kozwa ye ka na maîtrise omona ofanda yoki me nanda olande kaka ata nazosambela me nazolande kaka na banda ocomprendre eloo te. Merci. Avant na tene ba mituna mosusu na kokebisa bato bazosepela bakangi l'église boye na boye bien aimé no samino likambo ya solo omoni makambo to somona ya ba coronavirus oyo bande ko mutazana simana yango eza Satan. C'est le diable qui est derrière toutes ces choses là. Alors Satan a coopéré kaka mingi na l'état ya mukili na ba gouvernement ya mukili na kanisi mikolo ko ya balon valable ko yamba ngai na ma bébé Macbe tokosala émission oyo ya tina ya enlèvement antichrist o moninga ngo pesa ba verset mingi te na ba chaîne na biso parce que c'est église te soko ngo mo ndenge to te yaka de l'église mais comment na mutu so leki na chaîne de télévision na chaîne de télévision a commission d'église amoni ko pesa ba verset loko la perroquet bien aimé eza yango tende ko yeba nzambe mutako sa yote oyebi Nicodème ayeba ki ba verset biblique ayeba ki bible koleka même ko kutara ki na Jésus Christ amaki loko la mwana muke likambo ya nzambe eza likambo ya mayele boya musunité ke okanga ba verset tala kuna na nini tala boy eza likambo ya inspiration eza likambo ya inspiration mais soko tali bande comme ça mon que o eza intelligence à classe makambo beza non inspiré eza intelligence à classe bando sozo sepela bakangi l'église baza basali ya nzambe te attention na YouTube bazo makambo kitoko pona ko sepelisa yo baza basali ya nzambe te parce que église lokola bâtiment eza les gablo ya batute atako batumi ba komisango les gablo mais nzambe mtasepela batu basangana ka ndenge wana pona gloire na ye même temps Yesu asi akufeki asekwa ki première église basangana ki esika moko ba Pierre bazé ba pasteur na bango bazé ko ya kopesa bo frande ko ya kopesa ba libéralité obi ke libéralité eleke même bo frande to pesa na église talaka ka Anania na Safira bakufa pona mbongo na bango moko mais le sala makate bateki lupango na bango lokola baninga bazumbongo babombi mais Pierre FC bango ke bokosi molimo mosantu bokosi nzambe bokosi batute anena Safira bakufaki sol nom tasali yango esami l'église amutuboko bakoloba nini pasteur Azandoki Josué Liwanga abadu azamu yibi aventurier abomi kutu batu na mbongo na bango moko bapesa ke balongo lindambo osomona makambo esalama ne pokwa ne bible eleki kutu makambo yo salama lelo ezo kam sango na mosele pena nzamba leki azako loba nini ke ba pasteur bazui cop na bango kufi boy na boy ce ne sont pas des serviteurs de Dieu un bon soldat ne peut pas tourner le canot contre son propre frère et ko salamakate oso comprendre au moins YouTube oyo sa batu mingi na ba erreur pe makaminga lokuté zali parce que batu baibi lilo ba nzambe te oso mona bible lobi nini bible lobi ke na mikolo asuka batu mingi bakoboma bino bakobanza yete bazo sala nzambe musala bien aimé attention makamoto so mona oyo ezali lié na événement ya antichrist bosala moi keba na tina yango naza ko saluer boya ngai te poto continuer na pesi mama Marcelo bokelo na ngai mbote mère Makusa mère Loboko nzamba pambola ye na pesi petit frère na ngai Mindo mbote na pesi Barashi mbote mingi na pesi Kapi mbote mingi na bana biso nzamba za na bango longo pourquoi pas na pesa bana ngai na poto papa évangéliste Edi nzamba pambola ye na France elongo na mwasi na ye mama Nancy na pesi mama Mati elongo na mbala na ye papa na biso Anissé na France nzamba pambola ye na pesi bongo Tendresse Sunda na Belgique nzambe aza na ye elongo pourquoi pas na pesa sœur na ngai mwana na nzambe Balbine Mondele na France nzambe apambola ye na pesi pe mama Vero na Allemagne nzamba pambola ye na pesi
Sir Brunel mwana na nzambe nzambe azana ye elongo Sir Brunel na peso bakuku pena ebele ko la pambola yo et na bosente ko pambola Sir Igete Simao ma fille chérie nzambe azana ye elongo soki na bosente olimbisa boza ebele pourquoi pas na pambola fibo mon chauffeur fils à papa nzamba pambola ye na pambole ki nanga Blandine Makela na pamboli Sephora Makela Yamai Makela nzambe azana bango artiste Belivin nzambe azana bango elongo tozaka se kokoba zala toujours tika toujours na poste okoka makambo kitoko na bombo ya mwana mwasi oyo sere nangai Patricia Gomé est-ce que bon mbalo na kanga na kiste po moni ke ba catcher bazaka na ba kisi ya basi bazaka na kisi ya bakisa ba maimona ko solo ba prière bo alangu si mwasi akotso kata mulangi akotso kata nzungu akotso kata ya ba ya libanga est-ce que yo ndeko wana akanga kona kiste foko le basolo bon papa na ko lo bandeko wana kanga inga na kisi pour les osolo ko akanga na kisi oui akanga inga na kisi pour ezaki soki to kabwani nem su to bebani o akei o pa akei o mona après mikolo to zongani na no comprendre te po banda ko loba ayo atoke yo za mwasi ya vie na ngai soki yo o mekika ko bala to na yo ki ka ko bali ngai na ko boma yo na ko boma ngai yo boma ngai ngano sito kabwani ngasoki na bali na ke na ngai yo ko yuko bala te okoki ko bala te foto za ngana we sika moko o mona ngana zo boya ngalo bite yo kela ngai te mokeli nange za nzambe soki to kabwani na yo ezate soki ngana bali yo ko telemela ngai o bunde o ya ko bundisa ngai o ate sika yo ko bala sika yo ko koma ngana ko landa yo o mona nga pe na olata bien na lati kitoko ta kaka na ye na koti kaka sika yo zali tango o mona nga boko yambala moko tiki mobali no nga bilo kuta e ko sala mate soki yo ndo botangai na banda ko loba na e bongo bon azaki mingi na ngai o mona msu batu bazotu na ye me yo kangama na mwana mwaso boye pona nini yo zaka soko lingi mwasi o mona chiki ozonga la kasusu te me ndenge ni mwana mwaso za sobo kabwani ozonga na nayo bokabwani ozonga na yo landela ka pona nini yebisa biso likamni o mona kati ya mwana mwaso wana oyo linga ko tika ete o mona ka baninga ne bon alo bate mwana mwaso ana sepela kana e po aza mwaso mo kitoko akoyi kufanda na libala aza propre aza bien mais atikala pe ko balote niko mapa na bino niko sa ta geste atikali ko bima te atikali pe ko bala ngai te ta on azo ebisa ye bon yaka o fiancé ngai nde koma ki ba problème nde komi ba problème azo ko kasuko yate c'est Patricia na tolo mo poto kontra na makapano yeli pour les promettre batuke to yambe le suspo après ça témoin j'avi na ye mais lelo ayeli pa na likamoko songolo likamoko nzambe asali Patricia est-ce que ezamo tuna moko na peut soko solo pour répondre ngo oze ko remarquer ni aze ko linga mingi nzoto masano nzoto mingi bon andako masanga mingi abandako linga te masoneta nzoto kokuta nzoto mo sinambali bon abandako linga ngo mingi na bosangisi nzoto wana penda abandako linga ngo mingi omona soto kuta ina e photo bima kaka soto kuta ina photo bima kaka la banda comprendre te za ki nini bongo yo pozo déclarer te bon na banda ko déclarer omona msusu na boyi omona kimi tanto omona landinga na zongi omona mso landinga na boyi pe amoko msusu penda ya tie pa na biso tana bilinga na robima suna ote na kotambola na yo te ayabo ya pe ana kuita masanga ndeta unabite bon lokwa linga ba no menacer ngai bon toyeka sina bimiso libanda ndeko kena na bimiso libanda bwemba moko bimisi kraka po za ekipe soda abimisi kraka o nazo kango kraka to kende tina ndaku na ngai ngabi na okena ndaku na yote na okepe kolala kuna te bolinge banda lokwa mwa deba wane bon natali ngabite na kenda kipete na mikitisi ngabiso nazo tomboka yepa ozali kolo na mikitisi ngabi ne bon ça va to sala boy nazana mabongisi moko ya ba prière nazana mabongisi ba prière soki mabongisi wane sili na koya koluka o ya solo ça va lokwa lobi bongo na yoki alazui kraka na azongisi na
na poche. Mais c'est Patricia. Pour nani azaka ko pekisa yo prière. Bino bato yo bozo sepela bakangi l'église. Na ko pesa mno révélation moko avant émission oyesi là. Zala branché. Na ko pesa révélation moko Dieu m'a montré. Yo mto pekisa l'église kangama. Yo kana pselo ko moko zela okoyoka yango. C'est Patricia. Yebisa na bato zo no tala pra caméra na yo. Pour nani ni mobile wana azaka ko pekisa yo prière. Bon, abanda opekisanga prière pour la misala na ye emonana te po na yeba oyo asalaka na kati ya nzoto na ngai te. Donc ozondimaka asala makambo? Oui, nazondima asalanga makambo po même fonanda komona le mosusu tantôt bozo passer ne rapport mi tant bozo passer ne rapport minga banda ekosimbanga na mutu. Au monde en gamoko na ozonga na ndako na comprendre te bona mutu akangela ngai nini asimbela ngai nini na mutu mais na ndo comprendre te nazolande kaka na se ya kwiti ya bolingo la valable so yoka siko yom to so bake l'église kangami boyna boye bozo sala berer tala yo mwana satan okanebisa yo Satan na mukolo moko ta tika la kolonga nzambe. Omoni mi pepo yo. Biso to ebeske uti. Biso ba vrai enfant de Dieu. Oyebi na mukilo to sangani des races. To sala ba race ya bana nzambe na ba race étrangère, bana satana. Mais ba sapa na kati l'église, ba kompe ba pasteur, ba kompe ba frère, ba sapa be mission. Mais bien aimé, soko landi bango malamu. Oyebi Yesu abike nzete mabe ekobota mbuma malamu te. Soki bonene bon malamu. Bazo pesa pe verser. Bazo convaincre pe batu. Mais soko landi bango malamu. Okomona bango baza sous contre Jésus. Donc Jésus contre Jésus. Bazo bundisa lisusu Yesu. Bazo bundisa sous misala nzambe. Tobo ite ba faux pasteur bazali. Ba faux église ezali. Mais bien aimé ata tolobi ndenge nini ekosila te. Ekozalaka kaka. Timu kile kukufa espasi yako ya mibi bakozala basa ndumba bakozala ba faux bakozala ba vrai bakozala yote nde mutokosilisa bango yote bibelo beki nini totika ngo mibale ekola mukole la ngai moko ndako ya kokabola onga nazo eza biblique yo ba nzambe ba edaka yete nzamba sala ka musana ye moko tomona ki mitaka la bato bimi awa na makamba bato belebele bimi yo muto bimi sango non Nzambe soka ngo sambwisa mutu akosokipe na yeye moko aponaki Saul atamboli mabe azobanga nzambe te David amwaki Saul te David akutana na bokazio bele pa ma Saul malobi na kyo simba mopakolo mina yawe te soki nzamba lingi yete ye moko kosila na ye metale lo bandoko baligami bato bakomi ko aider nzambe lo valable au moins na ta leki kana mission mobimba po abana ko fi au moins na pas après benjir ah non frère mo sala nzambe ko banga tre munoko no finga ka bato donc ça mona Satan oza mosali ya nzambe te omoni se ndeka zoloba aboya ki akende église po misala na ye ebima emapolele te oyebi na un mois oyo tala bamboka mingi bapesika ba un mois toza na quarantaine na un mois boye eza na tina Satan kasi na un mois wana bakangi l'église ako se manifester ako apparaître mais au nom de Jésus-Christ misane zo la dévoiler ata to samla bandaku mais nzamba zo révéler sur makambu notre Jésus est plus fort que Lucifer. Notre Jésus est plus fort que le diable. Le kutana ye mukile zala yete zali ya nzambe ata osala babi panga nzala na ye suka akokanga makoboka manali felo na bana na ye tika nzamba pambola yo mto solanda mosali na nzambe. C'est Patricia nakobeng so sipo ko témoigner mais lelo oyeli likamoko likamni ni pena oyeli ko bisa bana nzambe oyo nzambe asali na bomo na bino likamoka grave lekaki na famille na yo esani. Bon likamba grave oyo lekaki na kata famille na ngai ya ndeku na ngai bakangaki na prison ye na ngai ezaki problème moko ya viol. Bon toyebaki esike bimela kite ndeko na ngai ndenge ezalaki na tindaki mwana asombela ye soki nguba nde mwana kozonga mwana zongi ya zalaki tenga na zwi mwana na garder mbala moko famille na tango bazoluka mwana wana
na bengi ndeko na nga bite yaka mwana yo tindaki ya ye abisa va bimisa ye kasi akende ko bimisa na bimisi mwana wana le moto epeli viole sai nini o a viole mwana na biso ya bona boy baye ko zwa ndeko na nga na basoda bakangi ye apoi wana baye ko zongela ngai oyo nde muto gardaki mwana na ndaku ngai pe nakendaki prison moli ko zala na nzambe eza bien nzambe aye ko salela nga miracle na ye ko bima fallait to bima na ndeko na ngai me ya tikalaki me nga nzambe asaleli nga ngolu na nzela ya Mosali Vincent na ye ko bima na ye ko fanda na ndaku apoi mikolo euti koleka nde toyoko sa susu problème nzoka nde makambo ngo elekaki na kati na mwana na ye moko zela nanu tongo koma na pa makambo yango ser prison bakangaki yo to violaki ngate muna violaki. Est-ce que sœur osa sœur en Christ est-ce que yaya na yo wana a violaki mwana wana oui ou non? Bon a violaki était poto saisaki ba mikanda na hôpital résultat ebimi tant bake nango na parquet balakisi ba magistrat batangi bamone loko ezate ndo monaki ngai bazwaki moya ko bimisa ngai oya mobali nde atikalaki. Sir ozalaki ko continuer ko bondela toto bakangaki yo ovandaki no kaka pamba kaka boye ozako bondela est-ce que pasteur no ozako bondela pona yo eza bongo tote? Bon na banda ko bondela makasi na kati ya prison na lobi nzambe lokola nga na ye awa nakangami na likambo na yebi mutu na makolo te nzambe yo pekisa nga na sala kindumba nzambe yo pekisa nga na sala makama mabe lokola na botosi ona tosaka yo na nzela ya basali na yo nzambe salela ngai nabima na kati nesika oyo nako umela na kati nesika oyo te oyo eza ndako na ngai te kanisa kiti na nga na kati netonga ya bereka kiti na nge tikali pamba na kati église nazolela butu moi na basali ya nzambe tango bayokaki ngai na kangamaki na kati na prison ba mpe bandaki ko bondela na ndenge nzambe ayaki ko sala miracle na ndenge na yaki ko bima na nzela ya basali ya nzambe batikaki ngai pete na kati ya ba prière na ko bondela nga pe na prison na bandaki ko bondela mingi na ke kuta baninga na nga basi oyo bazaki ya kokanga male nga na koti kuna na prison bon balobi ya yo pe lokola yo ya okoma lokola biso yo na ndenge okoma ndenge ni bon ndenge na okoma lokola bango po balinga mibali na bango kuna babenga bango ba Jubek okolinga ba Jubek ngabi anga na ye ana prison pona linga ba Jubek te nga na ye awa na prison na kobima ndenge na kota ki ndenge pe na kobima o te yo libiso makambo ko sambela biso banda to bandi ko sambela tozozwa solution te yo nde na makambo nzambe okoma ka lokola biso ngabi na kokoma lokola bino te kozwa Jubek na kozwa Jubek o mona bazokoma na bamimona butu balala kate mona nga nazo bondela bango bafandeli kaka kokoma ba lettre do bakuta na kana ba lettre mo ba mona na boye ezate. Merci sir. On a pas un témoignage na yo. Ezaki na prison nini? Ndolo makala. Ezaki na prison ndolo. Mais yo za civil ba keto na prison ndolo ndenge ni pa ba soda bazali. Po ezaki ka ya soda. Do ya wana za soda. Aza soda. Mais l'infraction est individuelle et non valable. Yom to violé. Mais comment ba kanga ki yo ba na kata prison? Bon ngape na comprendre ki pete. Juge alanda koyeba pourquoi po ani na kanga kinga po bato eseke tika ye ya za na likambo te bosi bokangi mutu aza na problème o te fona kanga ye kaka to bani ba justice na biso to comment comprendre yango te nzokande makamulile zaki na se Patricia bon makamulile zalaki pe na se nde ekomaki poésie pama bato ba comprendre eloko te. Donc il molili se zipa ki yango. Ça va sko ebisabiso na mukuse po tongo ko na suka nini sko elekaki po makambo na molili e mapolele. Bon pona makambo e bimapolele mwana jebinga na zaki na prière tango na zongi ba opesa nga rapport o mona fanda eka na ndaku abimi akei mwana ndeko na nga mobali. O mona bimika mbala moko akei to bando tuno uchu wa o to ebi na biso te. Ngabi ça va. Jeudi na komema une église. Et vendredi na komema une église. To yoko ke nepe une église. Lokola papa bondelaki
papa Vincent bondelaki habité lokwa nazo bondela bilo nazo chabilo maboko so na bondeli aussi mizolo kei moyena kutana na yezalaki te pona présenter makambo ya mwana ndeko zonga lena zongi na ndako mwana bandi ko bimisa ba secret moko ndenge makambo elekaki pote mabe komela papa na bango ndenge makambo elekaki pote ngai bakanga ngai ponga siko bakoka nga te ponga na bandai ko sambela yango mona kinga na bima ke bonga ki to bima nzela moko ya tikalaki bandai ko senga ye papa na bango o ye mutana ndoki na zolo bana lobi pesa ngai papa na bino salaire na ngamde muna kangango yo soko liko tika soko zo kima biso na ko bimisa salaire a papa na yo te to ko boma yo soit pesa biso papa na yo nde mwana pe bandaki ko boya amoli makambo ko molekela ye pe nzoka bato pe bakangaki biso wana bango pe bango nyoso baza bango batamisala mabe do baza bandoki basoda nyoso bayaki wana eza complot oyo esalamaki na deuxième monde nde mwana lobi na papa ya mwana wana ndenga lobaki na kokanga papa na bino na kokomisa tina suka ti akokende prison nde motema nange kokita bon mwana pe bandaki ko comprendre te abi banda okosa ye bapesi ye bokonzi ya butu nde badolo baonga na komaka Lyon doki na tia bakamera caché na ndako baprogramme nyonso bosalaka oyo na makambo église bona mema yango kuna na monde na bango bisika bakendaka kuna na ba telefone oyo na tia na ndako doki alobaki makambo mwa mingi epesaki biso lokwa mwa somo telobi yo muto fandaka na yo nzoka yo biso tozobunda boye nde ozosufri papa na bino na kati na prison okutu bandoki wana nde bakendaka kokomela ti bajuge wana bakendaka kobinela bango po te dossier sa nini efanda bamonaka dossier na ye eza nango na eloko te bafandisaka dossier bakanga ye ti moko bakokondane bandeko bozoyoka bosambela te kasi makambo satana asali yango telo valable bekisi bokanga oke lukutana na bino nazo répéter lukutana ye toza na ye lukutana ye satan aza lokola civil te biso tosomela toko basoda civil soda ata nzoto mike yo oza monene lokola golbert soki atingami na nzoto beta ye ndenge olingi mbese asaleke okoma na biro satana tokokende ti na lifobo tokotike te ti na suka parce que nkolo sapesa so diama ele na ye bozoka baye kokanga mutu babi a violé nzoka kabal nyonso oyo esalami lo valable na deuxième monde c'est la zokosa te nakasi tokomona mwana yango so ekoya est-ce que okopeme tomona mwana yango oui azali komone nani komone Dieu bozo pe komba Dieu bopesi ye nzoka nde aza osala ne satana aosala satana papa est-ce que bino bozo koyeba ke mwana oyo asala misala mabe bo toyebaki te donc tango meme na prière si maka kozonga passer ko tsabino maboko mwana ke na ndako abandi ko dévoiler ba secret tomla mungongo ko mama abandi ko bimisa ba secret ye moko o bango moko bandai ko sala abi na ko bomba lisusu te po ba bloka ki yeso ki munoko aloba te soka lobi ba ko boma ye yango to yebisa ki ko banga te ba osalo eloko te. C'est Patricia, est-ce que makamu yo zolo baba tindio na makasi to zolo bana volonté no moko te batindi ngala makasi te na zolo ba penda na volonté na makambo euti ko lekela biso na kati ndako pe na kati famille. Merci to mwana no mwana ngo die aya aya lokola tata mwasi ne moko alobi aya Dieu aza quelque part awa po aya kine bandeko to ko bango susu to ko tuna bango ba mituna ya makasi aza na mbula boni azana 9 ans. Voilà, Dieu azo kota na plateau na biso bandeko bolimbisa biso Dieu akoya voilà mwana ngoyo yo kota na momke yo tikala kaka na mama voilà telema awa mwana telema wana lo valable c'est possible bozo soya OK mwana ngo Dieu ye oyo donc yende papa na aza soda oyo aza na prison ya ndolo mwana na ye. Est-ce que tant bosola ki na die wana at bosola na die atangela bino koma bandoki bazali nzinga ya kaisi kama fanda kate atanga ki bakombo na bango na makamba salaka
bayaka konvutaka biso kobwaka koya kosumbaka wana po te ndenge bango baza na bokausi biso tokota na bokausi ndenge ndako na biso ezali ekende kule pa na bango oyo eza pa na bango eye pa na biso bato na babongwamaka bamiseleke te omona bazosumba yo okanisaka bania miseleke te mpo bolongolaka yango mpo edétruire bino bozwa malédiction mpo te makambo na bino ekende liboso te. Bandeko bino bokasaka makambo tolobaka tosaka maseki bosomona bapreuve biso tolobaka makambo avec bapreuve tokoyete tolobi lobi bien aimé yo oyo tsaka makelele soki na YouTube otsaka makelele soki na nini moni sape bato bazozala délivrer à travers makambo yo lobaka moni sape bato bazobika tu parles beaucoup tu parles trop mais na misala boyelo côté moni sape ke mutubo na nzela ya maloba na lobaki mutubo na nzela matia na teyaki aza délivrer aza sauvé et ça la raté bien aimé Dieu yeyo Dieu kombo na yo Dieu bapesa kombo Dieu pona ni ngapi na ebité oza mwana nani nanda mwana papa 16 papa nani papa 16 papa Serge 16 oh pani babengaki 16 bon ye moko amipesa kombo na 16 mais comme on est Pablo comme supeza bakombo ya diable 16 pourquoi 16 frère Dieu na bengo frère hein oza frère non oza frère te oza nani nazana kaka mutu nazana nga mwana muke oza no kaka mutu oza no kaka nanu mwana muke moza frère te yo boyi kozala frère pona ni soki na kuri nepe na kuzala frère soki na komi ne kokola nepe na kuzala frère abiso ka komi kokola nde akokoma frère sikolo koza mwana muke na kimwana muke mwaza la frère ezate die musani osala kakasi bamaitaka nga kadi ya butu napona na comprendre te napona baliesaka nanga misuni ya butu bapesa grade na butu ye pas comprendre te po balesaka misuni na butu donc frère die le robot frère no bengo frère te die ngo bake yo zandoki non yo liaka na butu magana butu bana bamisaka na butu eza kaka bandoki ya quartier bandoki ya quartier bamisaka na butu omagana banani kaka na babadi banga na babadi banga na babe magia na bamimi na bamimi bokendaka wapi na mpe nayebaka te bazwaka ngaka bakendaka kolesaka nga kaka misuni ya butu nani oyo akanga papa na bino ataye na boloko eza yo to bandeko no wana ya bandoki eza bandoki ya quartier bango nde bakanga papa basalaki nini bakendaka na place badosie eza bakendaka kolokaka kuna mpona papa nanga vandaka kuna bandeko omoni bona musuna za mwana muke aza nefa ok mwete lebise mingi ezali te me bino mo boyoki die makambo yo za koloba batindio na makasi to zoloba makambo solo nazoloba ngo ya solo makambo yo zoloba oyebi yango est-ce que bapousse lo bango na makasi bazokosela yo te bazokosela yo te loba makasi baza kokosela ngai te donc makambo yo zoloba eza makambo bino bosalaka merci mingi pour la bandeko balandi biso bomoni mwana oyo akoleka na processus ya délivrance bomoni azoloba vérité mwana moki akosaka te soki azoloba zape na bongo ndenge aza koloba bosikoyo oza na posa papa abima to abima te naza na posa papa nanga abima po ye naliesaka ngai po ye asombelaka ngai bilamba bongo papa alesaka yo asombelako bilamba yo olingaki bakende kanga eponi mpo na oboyaki te
nanga pe nayebi nanga te nanga pe nayebi eloko esalamaki na mpona bakoselaki makambo ne ya viol. Ya nayebi ke mpo yo boye ntango bazosala programme mpo bakekosele makambo ya viol wana na deuxième monde bazoko balingi otungisa papa na bino mpo na nini yo olobaki yango te mpo na oboyaki te? Nanga naboyaki na ngai. Nanga naboyaki na ngai misala wana. Bongo yo boyaki basoki papa ndenge nini? Nanga pe nayebi na ngai te. Merci na bana nzambe nyonso oyo balandi biso tozokoma presque na suka ya émission na biso. Je crois que bokozala vraiment boza édifié na makambo oyo ezolobama awa mwana ye moko bavandi boye après kaka kouta prière abandi ko sanza ye moko abandi ko sanza. Merci papa Dieu na boy nango bengo frère po bino ko mi frère te kene na yo totikali na mama Patricia oloba nini pona bato baboya ka prière esalaka? Bon, prière esalaka bato o baboya ka prière eza mabe makasi fo bolinga ka prière mingi ekobimisaka makambo mususu oyo ebombama na kati na bafamille. Soki ozosambela te okoyeba makambo nini ezoleka na kati ya libota na ope na kati na ndako na yo. Yango moni kokangama na nzambe longo, yango moni nzamba asaleli biso miracle toyebaki te oyo ebombamaki. Yango moni fo ozaka mingi na vie de prière bolingaka nzambe mingi na kati ya mitema na bino na ba oyo bozoyoka biso pe bozotala biso na mukolo ya lelo bokangama na nzambe. Nzamba aza nyonso, nzamba aza bien pona mutu nyonso, nzamba aza mabete kati na bana na ye. Bolinga nzambe, bolinga vie de prière eza malamu. Soki to bandaye ko sambela te moye to eba makambo ezoleka na ndako ezate. Sikotala makambo grave boy. Biso kola tozo bunda to sala boy makambo ezo simba te nzoka mwana na ye moko nde azo bloquer makambo. Muli ko sambela o yango moni nzambe pe asaleli biso na kosalela ye na nzela ya basali na ye nzamba ye ko monisa pe makambo o ebomba makikati na mwana. Olobani pona bato bafingaka ba pasteur ba église za ka baligablo ba pasteur ba venturier olobani est-ce que l'église pona za ka baligablo ya solo l'église wana batia ba batimeza na tina te nzamba fana kana motema mutu olobani? Bon bato bafingaka ba église oyo ezangi tina oyo ezangi batu na ko conseiller bango kaka batika kofinga pote nzamba fandi na beglize oyo botiolaka wana nzamba fandi na beglize minene te kaka beglize oyo bokritikaka oyo bofingaka nde nzamba azosala makamba minene koleka na beglize oyo bino bolulaka. Yango leloko nalingi naloba na bino foko kozala respect na basali ya nzambe, foko tosaka maloba ya nzambe pe na maloba ya basali na ye. Eloko ezoboma biso po tozangi botosi toza komiyeba te oyo tozosala toza komilanda la nzoto me na molimo makambo eza ebele moye bokomprendre yango eza te. Ngai mpe na komprenaki makambo ya molimo te. Ngai nde naza bo nalingaki nzambe makasi ata na banda kosambela te me so nakuti moto azosambela omona ezopesa nge esengo ngai nayebai na nga makambo osambela te. So nakuti mosala nzambe azoteya doki maloba na soka zote ekoti ngo mona telemi na zoyoka ngabi nzambe mukolo nini nga pe na okoma koyeba kosambela me wana nazotambola na vie ya désordre metala lelo nzambe nenga asaleli ngai yango nazopesa bino toli bofingaka basali ya nzambe te oyo baza koloba clair bazoloba vérité botika kolanda basala nzambe oyo baventrier oyo bazokobendaka bino boyaka bocholaka bomone église zabo a église wana eza kitoko te makamba lokuta bazofinga finga eza malamu te yango na pesa bino conseil faut ko to sanzambe atomone église wana eza bongo atomono ko sambela na yo te kanga kanga munoko na yo soko mono ko sambela mukolo ko zana problème kaka église ofinga kawana bakoya na yo kaka wana pasteur bondela soki nzamba bondeli pasteur abata bondeli nzamba sali na ete ale boko chola lisusu église ane sala kate menzoka o ya sala e kangama na kati ya molimo na ye moye bato ba comprendre yango ezate yango moni eloko na ina loba yango wana papa tozoko na sona soka lo valable je suis Luanda
Brom, l'homme valable, voilà, tu candidat, mes petits frères Jésus-Christ, cerveau électronique, mon peu fibo, Nzamba les canons pas mbola. Bakangi l'église, n'a pas les gablons, bakangi, c'est qu'on est bakangi l'église, boza, on s'est là. Yo, c'est pas bakangi l'église. Papa nga laza na sepelité. Donc motema langeza bien te. Mais baninga bazo sepe là. Nga motema langeza beto mona zo silika mona mama na ndako me yo likamni mi bo liko mi comme ça lokola nzambe nga bité. Na mona moi wana na sambela kate. Bo be esprit o ezalaki ebimaki o ba e banda ko tungisa nga ezala o ezali banda. Bo to ba mona moi na o sambela te. Na fandika na ndako. Ba distraction wana omona ba msusu komona okoka na ete azongi na kati ya mokili omona le esprit ne zongi malamu kozalaka mingi na vie de prière pona ko bunda makamba molimo eza bitumba ya musunite yango mona ka foko sambela ka mingi pote na molimo bitumba eza makasi yango mona ezo swangai donc naza à l'est. Merci toko bena nasuka. Azane pe marié te azana pa na bango azo passé ba maman moko difficile mutale saka bango azana prison est-ce qu'on a pas ça lisungia batute bato baza mute maman mawa bagi osunga yo te papa il dit maman Mati sœur Brunel maman maman Nancy maman Mati papa Nissé maman Véro sœur na frère na biso Diabonda sœur Iguette c'est Patricia azo passé ba moment très difficile azala ba témoin jamais na kopesa mikolo koya bozaka brancher na Ciel Vert TV chaîne ya bana nzambe ya solo awo kama finga te oka te to critiquer mais to ba vérité mais to critiquer kate mais to finga kate mais to sala ka ba remarque et puis to ba vérité vérité ko blessé mais et puis ko bikisa c'est autant na lisongia batute parce qu'il y a azana makala azana ndolo yo ozo tekate ozo salate et lo mokote bozo lia ndegeni bon mutasunga biso wana zana kati ya prison ya ndolo nazo tekate nazo sala pelo ko mokote mobali pete na fandika ka boye donc nazo souffrir makasi nazana posa ya lisungi pona ko partager na kati na nzela avocat ndenga azali kolanda makambo ezo senga bambongo tozana mbongo te yango na sengi lisungi bokoyo ko sunga ngai na bolingwa nzambe moto azana posa sunga ser oyo benga ka na numero za wana na ko tia contact na ye ko sa bongo malam benga na numero a Ciel Vert TV na ko tia contact na ye soit na otinda Josué Luanda ou bien l'homme valable fibo palinga otambola trop avant d'agesika moto fibo so avant d'agesika moto ko bote tonga tui ya linga kotambola na kotinda ye za malam na pesio merci mingi c'est Patricia nzambe le konopambolo mais yo mto souffrir na moni moi c'est kitoko boy oh mafuta Yesu otoni bo eza na ngolo nzambe mafuta ya Yesu ndezo batela ngai pona fandi nazotalela kaka ye na basali na ye na koyoka pe na kotosa oyo balobaka na ngai yango na salaka yango po moni nzambe azobatela ngai. Merci. Après mission awanga pe na opese moi quelque chose pour ba no lia lelo o to sunga kati mama Patricia loba eza ngwande ora témoignage na yo loba na no makamususo passer Vincent sa ba to ba kati est-ce que passer Vincent sunga ba na église te tam super ko pesa moi monsieur mutaki no lia moi transport asala ngote ko ba te ke pona zali awa mais zo pe na micro soko mona rango so pe pa no pe salama olobia bon na ina loba boy pona pasteur Vincent asunga kabatu na kati na église apesa kabatu oya moni azangi azopesa bambonga biloka kolia doki akabaka moya koloba mingi zate pona kotia commentaire atana ngai moko asunga ngai ser bo kuna na ndaku nini ngai papa ya eloko ezate akozwa mbongo apesi ngai tozoke ne kolia na balo mwana komi na ndaku ata pasteur Vincent apesi ngai mbongo ya solo au monde sungi biso to lambi to lié en tout cas mosali ya nzambe asunga kana kati na église soki balobi asunga kate bon na moli basala nzambe mususu basunga te ata moli basala ne bazo kemba bazo souffrir ba frère bazo souffrir ba kipaka te ya olinga kaka yazala bien mais ye azala souci ya ba pate na ye soka moni ezangi asungaka oya moni akoki na ngwa kopesa pote mosali bandimi na ye balia bazala malamu
yango wana eloko na yina loba kaka yango wana na repese quelque chose pas ba ki nrolia ata le bala matama tembele balia mais na repese ngo na plateau te après émission na ko pesa ye biso peut so mingité toujours rappel mingité kaka na muke nzamba zo pesa biso e ko za malamu et c'est on a bato bazo sepela ke bakangi l'église hein et c'est on a bino nzamba pambola bino mingi parce que boza nzambe te boza nzambe te soki boza ki nzambe bokolo babilo ko bosolo bana te c'est clair boza nzambe te et puis mbala sima pena ko loba le kambande komoko oyo asali ate en église naye aza ko loba ba bêtise l'église naye c'est pas moi musali nzamba ko loba biloko ndenge wana te na pesi mingi pasteur prophète Ngefa mbote mingi ndeko nanga to bundano mingi prophète Ngefa yo yebi na selo l'église de noir zako telemela Yesu Masiya en tout cas ti lezo continuer nzamba pambola peso bo moimolai apeso makasi biso toza ba race bien toza ba race wana te bakangi l'église eza kitoko tout ça biso to vaka na mabonza te to vana ngolu ya nzambi bongo mikolo bakangi l'église yango siko to vivre ndenge to lia ndenge nini mbona nazo pese ko ta wapi bien aimé ticket nzamba pambola bino baibozali ba race moko na ngai boya ngai bana ya nzambe lokola ngai nzambe aleka na kopambola bino. C'était votre bien-aimé, votre humble serviteur, le pasteur Vincent Makela. Nakasi papa Anissé maman surtout maman tazo ba papa Vincent omona ozipe mbonga ngo fana zape kito mingi te ozo kabela susu batu to bani même moi sina ngai Benedict Chipatoka mwana wa Nzambe Makibe ayebi alba tamsio po kabaka pe mingi nabi mama na sala boni Nzamba benganga pona yango vraiment même na ndako nanga soko ye tokola mbabiloko tamsu kaka ya 3 personnes mais tolengo 15 personnes soko moni biloko tamsu ba tieli oboko ndimango te mais tout ça la roboni eza mukuma Nzamba pesa biso mosali ya Nzamba zali berger eza kaka teke ya zwaka oyo biso to pesaka ele kaka biso to zwaka vraiment Nzamba pa bla soko ndimate oninyo senga numéro ma mati o senga numéro papa Edi et franchement dit n'importe quoi biso ke ma papa soloba eza ya solo ya ko sakana te to sala mikumba to boko la kabata banda ko biso baza ta famille na yote. Mais aujourd'hui en charge tout ça c'est pas facile, mais là quand on a baboui dans 4 semaines on va petit l'église et Sambela diable a préparé le moment comme nene salama na mukili événement moko au moment temps sous bamba sous bazo baké boko tala bandako boko bakisi et ça bakisi bako boka bazo préparer diable a préparé le moko na sinepse bino que diable a préparé. On a enlevé des rideaux, il y a événement, il y a antichrist. Mais bana Nzambe, attention que l'église toza nandaku, bondelaka. Ata moko, kutanaka na basali ya Nzambe ya solo. A cause de la message moko ko ya pesa yo, a cause de la prière moko ya ko sala pona yo. Ezaka te pona mabonza. Na lobi na basali ya Nzambe babi ke baba tinda bango na ba MPSA soki na banini c'est pas bien eza malamu te eza pena malamu te ezota sonde bozaka na lokoso kaka bofrande non biso sala ka Nzambe na bofrande to sala Nzambe parce que Nzambe ti biso charge to bikisa milimo ya batu mais bande ko na ba mama oyo difficile bozala ensemble to sabino molimo moko Nzambe akosala kati na bomo na biso soko tangi na mukana na Matthieu chapitre 28 voilà, verset 4. Non, Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. 28, mais chapitre 24. On va verset 4, tiens à 28. On va ramener sur les cas. Oh, Yesu saloba yango. On sauté na verset 29 à 31. Yesu saloba yango. Et comme sabino te somoni batozo jubilé. Basaba na Nzambe te. Toko na suka, merci na valable moi na tuka Nzambe petit frère Jésus-Christ, ingénieur cerveau électronique. Merci na Josué Makela Brown. Merci na Fibo azape wana merci na Mama Marcelo bazalaki na bazota la émission en live. Merci na madame Gentiaye Nzamba pamulaye kuna zo seka merci pa ya senga biso kapi merci et pa bana biso merci pa na yo mama Patricia Nzamba pamulayo amen papa so ça les camarades pour na pasteur Vincent pour na émission oyo ya suko kolobani Pour pasteur Vincent. Pour la pasteur Vincent Nzambe a batela ye a pesa ye bo moimola ye na be missionnaire zo sala na makambo zo ke na ngona mulai na mama Nzambe eloko zo pesa bango passe pote na ba église ndenge ba biti 1 mois do ba komi lokwa batu bazo bela
mais bazokoka te me na ndako kaka kobenga biso basere bobondelaka bozalaka mingi na vie de prière eloko kaka na ngina loba nzambe en tout cas apesa bango bomoi molai apesa ye bomoi molai abatela ye na libota na ye pe na famille na ye. Merci. Toko pena na suka penda to suki awa lo vala bati pena boye yenda za réalisateur ya émission ba konzi émission za rande bango nzambe apambola yo nzambe apambola famille na ngai mobimba apambola bébé na ngai la précieuse apese mzoto makasi aza santé kitoko longona mama na ye atondise na miliki izino nzamba tsa bango wana to na bango ne bota su miliki ebele po mwana oyo akola bongo malamu ezaki bongo abino te oya tema kabino votre humble serviteur mumbu na nzambe pe mumbu na bino le pasteur Vincent Makela Meshak nzambe soki amizongeli te Yesu Masia mikelozeli ko ya nde tokuteni sur émission mususu Kabola émission oyo partageons na bande ko mususu pour les émissions mokitoko et ko sala malamu que le Seigneur vous patafiole to pepi bangote ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mon nzambe monani loboko na tata ese moi milikola balinga bina ye